nesi mwana na pina fabrikasi mwana wana fabrikasi mwana ya pamba fabrikasi suprême comprendre est-ce que pina na temps normal fabrikasi a combien na pina hérité jeune talent nesi ko omoni fali ameka kuti kosala erreur te ma janvier la pota ko kima janvier yo yebi na hotel janvier soit qui a poto à février. Alors changer comme on a janvier au février, c'est au décembre. Na quatre maison mère wata asungi ba tu belé. Ba fabrikas, ba déplique, ba mieux les sons, on prend ba c'est belé mais lelo oui. Ba tu ba kimi wata na poto ba ki zengi moko. Vous comprenez? Bah, fatigué. Pour na kati okesa wata avenir ese belé. N'est-ce pas fabricat? On comprend. Fabricat soit ça qui cache, on ça bina masoko pété. Asi la kala. Ce que wata siko soit ça qui cache, on ça Goldberg. Au moins gagner la différence. Tant non fabricat soit aya no maison mexica. Donc bon recruter un musicien na catch orchestre ya weka son au moins ne Fabrice Nazaka indie mongol Fabrice na Nazaka na mbanga ngo indie obi Fabrice ba saba ventilier moko ngolanga mwasi ba monde ya internet so tout le monde ba ngade ye belek. Buna uduga mosa considérer muna considérer la ngayo dani bo seza ya tufana we bandeni moi ça directeur po soki pena eza pena ki héritier avant da passer le seke héritier nem za boko la sele yo on no futa courant no futa mai na olia na yepe po adama ka fort wala sele yo yebi etie. Salut, c'est Warason, faites comme moi, restez branchés sur CEF TV, Congo France, Walobi, c'est à la page quoi. Restez branchés sur CEF TV, Congo France, c'est le roi de la forêt, 7 jours de la semaine, Zenga Loketo, ya. Congo France elengi, Mama tabakita na kende na kolokondo kondo na brundu Congo France nanga Epanza sango wala non Mondo TV Congo France non Mondo Congo France non Mondo Congo France non Mondo Voilà mbote na baye banso bazuli baku ya kolanda biso na etando ike tuluku ya bato ba otala biso merci pour la confiance merci mingi pour na ndenge bolandaka chaîne na biso chaîne nanga ya biso banso na Congo France TV en tout cas ezali malamu mingi ana ebisaka bino ba actualité ya sirsir bo zapete bo zalawana car l'actualité nous oblige à faire des analyses kolala kolamuka eyo bengolu tangu tatanza komba a bomba biso lobakaka lokumu ezonga epai na ye Ezanga Bino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. Et un grand merci aussi à mon DG qui est mon boss Didi Dipumba. En tout cas, Awa Balobi Moussala, na coaching na ye, et pourquoi pas aussi na Mouna, Oyo Azali, toujours wana mon confrère, et na Onésime, Oyo Azali Simayabilili, et Bambote na Ngaïpe na 00243, le véritable et l'unique Kodamboka. Mais c'est na Rakaka Moko ya Willy Mouché ni Moto Ebi Pasi ya Mozangi, Olivier Songandila na Katia, Windoko na Namibia tonga pourquoi pas Yannick Kuba Moufinou d'Afrique na Pession Mbote et Docteur Dieu merci beaucoup le papa na Prince Arthur Yenani Toya Inaye Adeba Nzambe ya Bandal Nazali solo koloba ete mi pepe onyo seleki en tout cas aleki nano na etando ikete tokomeka ko solo la li solo oyo
ya guide suprême oyo Fabregas alobi azali guide suprême et Rita azali jeune talent tokosolola mpe lisusu tomoni visa ya artiste monene ya mboka na biso concert ya Fali oyo ezali annulé 2 concerts ya États-Unis annulé yango en tout cas sujet ezali vraiment ebele tokosolola yango na Adebayor Adeba Nzambe ya bandala et balobi batindelaki wata mwasi po et banuire carrière na ye tokosolola yango balobi pe na ngambu kuna toyoki ya nana pa lobi ke wata memaki bangulu et ba concert ya revoir ezali le 8 décembre le 8 novembre awa latine wata est-ce que bako beta au grand complet po balobi misusu bakimi misusu pe bazate babi concert nini orchestre comme une instabilité po ba musicien na ba danseuse baza lisusu te bapalangani talaka kapoto tokosolola yango na Adebayor sujet msusu pe ekokota onezim soko za liloba moko na ngai fungolela ngai etando ike Adebayor Nzambe ya bandala ezimwa mikolo no yambo lisusu te nungu ekoti na internet boni no santé ouais en tout cas bien santé c'est kitoko makasi tangolo Nzambe par rapport à gestion par rapport à joyeux mais pas comme joyeux anniversaire yimozumuna Adebayor par rapport à gestion par rapport à joyeux mais pas comme joyeux anniversaire Adebayor Nzambe ya bandali maître de l'art Mystère Boussokele on a bien en français la romantique du perso il vous servi comme vous le méritez donner ça compter m'a travaillé sans chercher de repos Adebayor winner wana lo asika na bakisaki Adebayor winner so kati mardi c'est que mercredi olia c'est que ngande winner Adebayor winner merci. Voilà, Adebayor winner, bisoko kati mardi, mercredi, Eurolia, et l'actualité, ça vraiment est belle, Adebayor, Yaroloba, Talararayon, Nzamba Bandal, na kati ya Latine, Wata, et concert et les cas qui n'ont ni la scène musicale ou epesi wata pifo ya kozala vraiment wana bakoma rolobaki aza guide bakoma ko traiter kaza jeune talent mais to moni la scène musicale nenge vraiment et les cas qui ouais en tout cas nous ya liboso nous vraiment félicitations à professeur à tous les musiciens motuna tembela Paul Gago gagne on a bien mikolo assez pour arbitre jamais sur un carton yéni mtape ça carton on voit en tout cas pendant concert il y a scène musicale les gars qui toko makasi ba to ba côté na concert et puis ba so qui temps ko se retrouver ba o ka pendant musique solo musique bien on comprend pour yaza moto na tembeti bo biso na kati orchestre wata musique na biso le kaka jamais inaperçu so muta konti vraiment faut soit temps ya ko musique c'est ça en tout cas pendant concert les gars qui toko makasi coup de chapeau félicitations na professeur à tous les musiciens professeur à tous les musiciens mais ba obenga ye jeune talent non omoni problème ezanini ezana batu mususu bayebi koloba te on comprend est-ce que neti mwana na pina Fabregas mwana wana Fabregas mwana ya pamba Fabregas suprême on comprend est-ce que na temps normal Fabregas a combien na pina hérité jeune talent abi aza guide suprême obi Fabregas ba saba venturier moko ngolanga mwasi ba monde ya internet so to mona ba ngade ye belek to mona bina ba ngade dia neti Fabregas wana ngade dia ti okuma vide loin on comprend na kati na orchestre na wenge maison mère mutu oyo asala kepo bazuaye Fabregas professeur à tous les musiciens mutuna tembiko kan la polka wata mtasala ba recruter Fabregas mais ça logique pour histoire de changer raté na quatre ya maison mère wata asungi ba te belé ba Fabregas ba déplique ba mieux des sons on point ba c'est belé mais lelo mwana wana Fabregas aleki na TV et papa Pimboma ali nga déconner ache minu belé na munoko et puis on nga ba ke o yé aleki wata mais c'est du vache c'est du merde on prend attends nzambe likolo na nzamba nyongi na nzamba sepelité que Fabregas abige wataza jeune talent bon ils ont opinion na ye on prend mais par rapport à gestion ande muta maboke et puis na ba fan ya Fabregas tant Fabregas alega ye et pas papi moma tindi alega déconner na ba villageois ba baeke mabek pour ça biso opinion ndé muta maboke ndé tente moboé voilà ba villageois ba villageois ba villageois ba baina président ba moko on comprend
Fabricas ça yebenga professeur à tous les musiciens jeunes talents. Fabricas c'est musique ni. Abeti no conseil na poto no nous piaka. Voilà yo Fabricas. Et puis abeti conseil na poto no piaka et puis na poto no sous à louer ma musicien. Vous comprenez? Mais aina kina nga fungula muno kwa sur la salité que o wata jeune talent. Ils ont bêtise. Vous comprenez? Faut comprendre par rapport à gestion. Par rapport à gestion, ils ont bêtise et vous bat. Et puis na niveau ya Fabricas na wata. Ceux qui nesi Fabricas azali par exemple cacher. On a masoko pété cacher à Congo si la ya seki ba seki. Vous comprenez? N'est-ce pas Fabricas? Vous comprenez? Fabricas soit ça qui cacher on a bien masoko pété. Asi la kala. Parce que wata siko soit ça qui cacher on a Goldberg. On a gagné la différence. Voilà hérité. Et puis ceux qui héritiers ça qui joueur on a Cristiano. Siko Fabricas soit qui joueur on a Milimo. Pas bête renaissance. Asi la kala. Mais on la TV, on a déconné. Fabricas ezala mbala suka pemba la liboso et puis qu'on répète en sous la mbala suka makasi. Voilà Fabricas. On comprend. Et puis ngana lingala mutu atusha wata te. Ngabina so toucher wata na Tangi pao abibe héritier dans bangi petatangi combo. mais yo n'est pas Fabricas asa courageuse. Hein? Maman la courageuse Fabricas. Courageux. On comprend. Par rapport à gestion. Ba Fabricas tant non Fabricas wana ayaka no maison mesika. Hein? Donc bon recruter un musicien. Na catch orchestre ya Werason. Au moins ne Fabricas nazaka, indie mongol. Hein? Fabricas. Na mbanga ngo indie attention hein? Ouais. Yo, il a mbala souka. Tu n'as pas de question. Voilà, ça évolue, donc vraiment, voilà, Zaki a débat, Nzamba Bandal, et nous dans internet, c'est tellement ébélé, et Totorino Yatembe Goga, Oyo, Azobete la biso concert, au revoir, le 8 novembre, mais Toki, musicien, Kimi, Toki, nous, orchestre, chef d'orchestre, synthé danseuse, moi, désordre, est-ce que concert en OPEC au Simba, et il y a la liste qui toque pour Touti, 6800 et quelques personnes et Tokiti n'a pas 1000 et quelques. Na kati orchestre il y a professeur à tous les musiciens motuna tembe gogan ata bango tu ba kimi azaka awata. Ne tu comprends? Pour yende ici yende présent ala ba capacité tout. Bango tu ba kimi na bango soit pesi wata micro ako yemba ka makasi. On comprend? Et puis ba tu ba kimi wata na poto ba ki zengi moko. Ne tu comprends? Ba fantier. Pour na kati orchestre wata avenir est belé. Et puis ba potentialité. On comprend pour le 25 décembre tu vas sur le conseil d'Espagne. On comprend. Et puis na kati orchestre wata ba musicien bazara bien bazara baka on comprend parler. Bakenda poto nzala te bazongi atakecha malonga. La décrit ba musicien wata ba ki zengi. Ba ki zengi na ba oba kimi. Na ba oba tigalité. On comprend. Ba musicien wata ba oba kimi ba ki zengi. Ya wana si ozangi nona nefu likola 1. Omona deke ozangi nona nefu likola 1. Ponini mutema moto. Hein? Non, il faut patienter. Moni patience c'est foutaka. Babenga ngona français que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Patience. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais vous comprendre. Patience. Et puis patience monsieur les kimingi. Patience c'est quoi notre père. Mais c'est ça, il peut dire que ça qui m'a hérité hein. Wana mayele oh ya wana lobi notre père. Casse. Vous comprenez? Et puis na vie mayele tendeni retirer. Ah na retirer parole, na moni c'est déranger. On comprend? Et puis na kati orchestre wata so moni muto ça pressé hein atanika avancer. Voilà. Pour autant orchestre ba faire on prend autant orchestre ba fali orchestre wote za mabeza mbangu makasi c'est alobi bazonga so c'est le alobaki eza ba orchestre misatu ya fali ya ferre ya wata so bazongi na ba ata na 7 sketch apamba ya malonga te bo yesi lo sani ba c'est obsu ba ba courage c'est le obi na sanga mission mo na simba mbula benga ka kanish et pas bon landanga non mais la basanga sko ngapi su te conscience on point d'abord et conscience non mais la basanga siko yo
na fasi na bango babimelaka famille mobimba ebembelo nyama kotiaka kofinga ndeko na biso kofinga te mais eza vérité balinga vérité te nesi bina na temps normal est-ce bina c'est le scam ye aleki hérité na mbongo po elamba eza omoni forme eza mbongo ye ba faible commencement hérité pas fan de passer le yo aussi le ya bokola ya héberger ye ope ni on sera lobelango pe ya na wenge tiaka yaka maison mère nde toyokaka omoni bato ebele baosala baconfusion soki baobaki cielo scram abokola hérité bosiko wera tolobani soki cielo scram abokola hérité siko yangi mawera son igwe na pesi moti siko tolobani po hérité avanda pa wera et puis wera mtatangi c'est classe wera non zabina hérité mwana parler omoni par exemple soki mutu ovanda pa na wem tuna tamukie ko so ayu mate on pon po nde bo lobake o soit disant bato lobake o c'est le scram avandi ça hérité na parler abo soit disant ne bato loba siko soki hérité par exemple pina avanda pina pas c'est le na parler c'est que hérité dans notre provision pour c'est le alia c'est hérité dans notre provision pour c'est le alia c'est hérité dans notre courant c'est hérité dans notre maille c'est que to lobani po soki pena eza pena ke hérité avanda passer le c'est que hérité nem ta boko la c'est le on peut nous fouta courant nous fouta maille na olia na yepe po adama ka fort voilà c'est le yo yebi ete yali ana mikuwa bina kaka on prend eza ko finga te mais eza ka vérité c'est ça. Voilà, ça évolue. Concert, le 8 novembre, Batubozela, déjà concert, il y a Toto, il y a Tembe. Mais tout qui solo morobo et nous, so bimaka en internet, qui bina filé, à Tindela qui, hérité, Toto, il y a Tembe, ben, pour bay bende makolo. Si on nesi ba bina filé. Et pourtant, bina filé, tout cela n'est bien, mais nzambi nangai. Nous, on bâtit la relation, nanga. On bâtit la relation, bina filé, mais. Et pourtant, il y a beaucoup de asila kala. Bobi la vie. Asila ndeni watabenga qui na la scène. Non, watabenga qui était. Il est monté maza courageux et puis il y a courageuse. On comprend. Il y a courageuse. Détente. Et puis il y a ça volonté na alandi professeur à tous les musiciens na salle musicale. Wata boya te. Et puis bina filé. Moi c'est ce qui bene wana ki babiki o bene wana ba basi ni wata. Ngaba mone ngate na place bati na wata fe bati nga na za mabe ubielo ngeza ka chiffone na ebite ubuna nga muselegete nga sikoto bani so na place wata ndaza makambo po babende makambo akita moto ekita mwanda bonga ndaza makambo te ba ngaza makambo te yo bila boni ngaza adeba winner moi ce que j'ai comme on a bakisit adeba winner so kati vendredi samedi olia wona ngati adeba winner ngade winner ba mama mabeta nga ba papa ndesi muna beta kanga fo bina filé zala mukolo zala gentil zoatana yo 20 ok c'est no bien vidéo na ezali on prend ya bina filé to sola no bien bâti la relation nanga mon frère bien filé et puis akabela nga mwana ngo oui yo du mwana bo yo zanet pusi na français takba babi wata memi bangulu ebele nana boduga lobi wata mema bangulu ebele to kasi pe la parmi bangulu ana pe ya deba pe nzamba bandal pe ngoza parmi OK poto non hérité amemaki bangulu te amemaki batu na kati orchestre na yamaki ba musicien ba chanteur ba danseuse ba danseur ameme bangulu te so poni zarake soki musicien mo boya mimi batu belé ameme bangulu poni ba mima batabate kasi be ba meme ka bangulu et puis bangulu ba oyima eswa bango bangulu ba onyoko ba fort butanga batabate butanga ba meme te butanga ka bangulu ba meme pe ba oyima on point pour ça ni nana boduga confirmant on bo qui c'est msuye boya za to considérer so qui nana bodu directeur aya mamelo ya Saint-Jean pasa directeur et dit badiata
film aussi natala omoni film au film Rambo ouais binde suka là yo binde si là et puis non changer acteur tina comme c'est Jet Li oh bon eh bonana boduka hansa milanga mawe ndeko na mosi tu bati la relation hein ça vina ya na boduka ça vina ouais po mafuta et matanga déjà mais ça vina ça vina voilà ça évolue buna boduka mo ça considérer ma considérer nga dali bon c'est ça tu fanu bandeni moi ça directeur moi ça directeur il connaissait ça il a fallu et bon la yebi voilà avec Adebayor ça marche toujours comme ça et Babi ndenge nini considération ya wata pesa ke pas Bercy atia wata na kisi to ndenge nini Bercy Spiritas bon silika nango mabela likambo ngo Bercy ocha wata na kisi ndeni Bercy ana pharmacie te Bercy ana lopradité Bercy ana spirinité et ça boni ndeko nanga mwasi otuninga pena question bien professeur à tous les musiciens motuna tembe elo ezanini wata azane muté malamu makasi au moins ce qui monte malamu ya wata ce et comme ça peut wata ndenge faible on prend pour na ngati mais pour na ba spiritas bazo benga nga fo bazo fâché yo mo moni avant chaque caméra adi bazama banda yo za molobeli on prend moto atembe yo kakayo ngana za simple pour tes paroles na za eloko te na kati orchestre wata pour présent yemoni makambo so yi pour bato yebiki Bercy akima wata na poto mais concert ya salle musicale ayata bwaki makasi koleka ambulance na bona ba polémique pardon on prend aboyi koleka nani koleka ambulance ngana yebi ngati ba mwana pardon on prend mais tangu sikoyo professeur à tous les musiciens mo à permettre que Bercy a maintenant podium abwaka et puis concert sur ya le 8 ba bi pe Bercy sous abwaka so ngade ba sona sala nini ngaza nga simple pour tes paroles na pesa nga message orchestre eza yé moko wata moto la tembe la pulga ba spiritas ne bazoni onga ke professeur à tous les musiciens ba binge Bercy kango na kisi bon wana mambu ya Bercy na wata Bercy kutu aboma kutu mutu on prend à côté prison mais wata bimisa et puis wata me mesu na poto et puis na poto wa kimi les sous et puis ko kimi ngo sous conseil ya ces musique la yeli ba courager baza tala décret bata wata la kisi te Bercy akocha wata la kisi te izaka ki mutema malamu ya wata na zaka bongo professeur à tous les musiciens un bon papa un bon tonton akiba monsieur belé mutema malamu ndeko na wana bina ko na flatter te et puis no se vanter te on prend ba monsieur ba papa chéri si ben pena yebi ba yanje ma weka soni igwe ba yebi ke wata pinako apa non ko za mulimo ya partage ayebi ko sunga batu et puis wata lingata mona muto onyo kwa ma muto oli nzala uma muto oli la passe place ya za wata azan mulimo ya partage so remarquer au mona porteur ya mukongo azali porteur ya mukongo azali omona muto matiti ya mungala azali on prend mais nanu tenga na mona ata mona sirage ya muluba yo mona porteur ya muluba c'est rare c'est normal omona mukongo porteur omona mungala mobo muto matiti mais nanu tenga na mona porteur ya muluba mais au moins on muluba mona quartier ana des motos baba patron on prend en tout cas bina baluba bina makambu au moins pauvre muluba te baluba bana mbongo bato fier bato vantard et puis bana mulimo partage wata za bongo moto la tembe ana mulimo partage c'est ça. Voilà, c'est ça, ça évolue. Toko banabiso lentement, sûrement tozo kende. Et comment on a artiste monene mboka na biso oyo lelo annulé concert na ye Fally Ipupa moi commentaire azaki na ba concert na États-Unis kuna anilango bon pona question no tuninga wana soki annulé ba concert na ye wala mamuna et puis nga ça pour te parole na été tu vas déclarer fois c'est ce qu'ils a tapé ça qui date et bah nous communication na yé ba soigner ba voice et que boye gel show ba mana
Jael ndenga benga babi et handicapé moi communication yango annulé po ba billet te kamité. Nebi se bango ba osili sango. On comprend? Nebi se bango benango ba ko sili sango tina li fobo. Omoni mutu soki akomi kokoma faible ezala bongo. On comprend? Soki mutu na vie akomi kokoma faible ezala bongo. So anile ko se point. Billet te kamité obeta na bakiti. Kasi ya azali numéro 1 aza aigle. Selon ne bango ba ki aza aigle azali numéro 1 siko anile conseil pour na nini. Zela mukolo oyamba kisi nzora bongo tuile question. Nga oyambi ade ba winner oyambi pour la wata. Zela mukolo kisi nzora ya otule question c'est que to changer page. Changer page. Moi likambo ya janvier babi janvier so akepo ta zongi spiritas. Janvier c'est nini? Poto Karina biso ki janvier fallait amemi poto tango akoma kana poto azongeli mbamo héritier akomi spirit azongeli ki spirit ndesiko omoni fali ameka kuko sala héritier ma janvier la poto ko kima janvier yo ya bina hote janvier so akira poto akomi février a changer ko molonga bla janvier omi février ti ko décembre. Bon te na wata kuba sola te wata linga kete mais na bien janvier ya no finga fali makasi janvier no finga fali et puis ma vidéo ezali ano finga fali makasi janvier mona na janvier ilongo wa ngulu ta face tap mais ngale ka pe janvier la kitoko te ngale ki janvier te ngale ka janvier et puis fali pena s'il vous plaît pardon zana fukama Fali pena vraiment s'il vous plaît pardon aigle s'il vous plaît janvier akokima attention neti mdoka janvier kima na poto l'aéroport l'aéroport njila kimina akimina na RDC tala deke janvier akimina janvier okima te okima amasi na avion akina na poto na aéroport njila kimina abaluka balinga pe ba meme po ba contredire maloba na bino na bien aussi manike donc fallait me na poto abaluki na ki fallait on pas so pa biaza so warrior te bako kasi bako changer bako lemba so asu warrior akoma yuangila tazongi spirital toko benga na kasi te on prend bana wato benga na ba batiki la biso professeur à tous les musiciens motu na temila pour gagoga asala maramu na ye ngai adibonza mabandali winner na zawana masala ngai HB image molobeli azawana masala ngai bris molobeli awata azawana masala ngai sap azawana et puis Francis Dibaya azawana et puis Dadi Mola azawana siko bango ko paza ala bino bato bengane kala nyamako yo bino te yo bia zaga wana bando kibaza et puis ça courager nyamako omona mutu olinga kaka amikota kana makasi et azalaka na ye maloma kwa nini kozanga maîtrise na kilo kosole ça bongo maîtrise ezate bamona ke ku dernièrement la concert à Kofi mais nga abi azaka spirituel wala kende ka mbata non nabi ngai adibonza mabandali un vrai spiritas pour biso spiritas toi bato molimo toi bato face on comprend bandamako azalaki na kati orchestre mais quand les arabes qui le koso osa lesité osa agité on prend bitambola et puis agene pas confiance et simbité akepa wera et simbité parce que on a nini azonga pour confirmer que nyamako na kati orchestre zate rendez-vous le 11 na aéroport et puis toye ba penako banani bazo ba spiritas et puis toye ba pe bateau professeur à tous les mystères à toi temps à considérer c'est ça. Merci beaucoup à Debayon Zamba Bandal Ferregola au bêta le 26 avril na Paris la Défense Arena mais to moni pe la Costa Chelibaya habillé par au bêta donc il pote zo yinda nzambe na ngai
Par rapport à gestion. Ouais, par rapport à gestion, le padre fait ego, on appelle ça un mot, ma batouassi. Qui ça? On appelle ça un mot, le padre fait ego, la Jésus. Qui ça? Bon, bon, ça, na réparateur. On a bon, ça va faire, va réchaud. Naza regardé, bah, winner. Na réparateur, on va prendre. Le padre fait ego, la Jésus de nuances. Monter ma batouassi, les aigles jaunes. On appelle ça un mot, et puis, ceux qui ont été concernés, ils ont pour les Gaulois, pour les Gauloises. Mais la coste, ça m'a ramené. La coste, disez la coste. Vous êtes mon colo, vous êtes responsable de la coste. Vous êtes mon colo. Il y a musique qui n'est maman nangai. Et puis, comment yo, a des balobaka. La coste, il y a musique qui nini. Attends, 5 rumba ya bien, il y a yemo la coste, 5 rumba bien, il y a sika. Na marché, azana on te. Maman nangai, la coste, wa mon colo, et puis vous êtes responsable. Si vous la coste, ça la vie na ou. Ça vient. Wazé quoi appelle le 14 décembre. Eh, non, wazé quoi? Boussouye. Boussouye, wazé quoi? Azo koumi ça fallait fort. Mukolo mobo babela ki pourquoi bongo? Pourquoi bongo? Film aussi batarago. Wazé quoi? Eh, aliki bisinia sinia mobo. Abeta una marsia kutu. Eh, nzambe na ngai. Mais azaka encourager azaka quoi babela ki ina di pourquoi bongo merci voici quoi mais la ba voice avec chura mbomba avec Kofi Atonga ke abi Kofi ebisa abi aka na chance te pour les 14 wana mettre Gims pas obeta tala ce niveau mettre Gims c'est quoi obeta les 14 c'est quoi voici quoi les 14 tala degré abi kaleza kaka bawasika onzamilanga basimu lokaki asa livre te asalaka livre basimu asalaka livre continue kosala livre na yo c'est tout hein ndeko nanga misiki eza pasi eza tususu abeta misiki kaka po mokili muna abeta misiki neti pena waze kwa pena aza musicien pe olinga cha pena conseiller les 14 mettre Gims pe abeta les 14 tala degré normalement et puis moi ami vie était par rapport à la gestion, nous peut se faire ça dans les armées de conscience. Ah, hein? Nous c'est quoi? Les 14, nous avons ta conscience qu'on a trop. Les bains on peut aussi la nani. Changez page. Merci beaucoup à Debayor et orchestre Nabiso Latine Wata et Zonga les 11 pour mobiliser organisation les andengeni. En tout cas, Beneza Gitoro Makasi, Spiritas, Bena Mosifé. Baspitas ya Brazzaville, Baspitas ya Pointe-Noire, Baspitas ya Angola, Baspitas ya Lubumbashi, Baspitas ya Matadi, Congo central, Baspitas ya Afrique d'ici, partout en Europe, partout en Afrique. Les 11, tout ça dans l'aéroport, tout que nous voyons moto na tembe. La poule, professeur à tous les messieurs, plus que Biki Rouge, Moutoua l'équipe en surtout. En tout cas, vraiment, Mamoupena, Erika Kitoko Makasi, Polo de Jésus Salama. En tout cas, tout yamba pena mo konsi na ninge pena keseni. On prend en tout cas vraiment tout ça mo kosaya. Merci beaucoup à Debayor Bambote na yo monsieur Sili na ngosopeli loba mo na tuna ki to lingo loba okipe loba. Non, je besoin la ngote mais pour organiser à temps par rapport à gestion plus de 143 89 72 22 et puis 157 plus de 143 89 72 22 puis 157 et puis batutu alinga ngai Adebayor Nzambe ya bandali maître de l'art Mystère Bousokele Adebayor winner so kasinga mercredi jeudi olia bo s'abonner pe na chaîne na ngai ya YouTube Nzambe officiel TV hein adebate mais Nzambe officiel TV bo mona ba gaga bien pour na tourner sur ba gaga kala mingite bo mona ngamo siko nekolo makambo hein Nzambe officiel TV et puis par rapport à gestion on appelle na casquette nyonso comédien moko mamutama boke musique aza polyvalent aza nyonso nga mesala nanga te on prend na pesi motelanga pa ya JB ya bato théâtre Fiston Baptiste Nzuki mona bato ya mama Charlotte Nzuki et puis vice-président Dino la Soso Pembe ya Charlie Fideloin et puis présent Ladi et Sobe et puis Fiston Saï na bosanité Patrick Koutou taxi jaune et puis na pesi moti na famille Bongi Mobimba grand frère na Tipi Gérald mutatikela de balibele et puis na bosanité grande sœur na Gloria Motema commandant Frédéric Centre Bachika maître immortel na Matadi
boss Yves Vouangou na parti à Mwanda Longe Ba Royal et puis na boss sanité na parti à Brazzaville président Joe Mondele Mangaya mutu moko mbalebele hein boss RG et puis Masalanga interview par rapport à la gestion quand on a passé à Brazzaville wana mokonzi obani yangara na Brazzaville et puis Masalanga Bodrick salon dollar na combo tech jaune Masalanga HB image. Merci à tous les spectateurs soit lingadi bonza mabandal na ba na boaki na boaki te tout ba terra relation et puis en bonne sanité ya Willy Moucheni ko da mboka véritable et l'unique on a père Willy Moucheni ko da mboka na père ntamoni sanga eza directeur ya mundosi boss dada mutu moko mbalebele et puis na bonne sanité na suki wana. Merci beaucoup Adebayon Zamba Bandal, winner Sokolier, les loges édité vendredi Rolia. Toujours et un grand merci à mon boss DG Didi Dipumba. On est là vraiment dans Congo, France. Beau s'abonner massivement, beau liker, beau commenter, beau partager. Merci na Onésime, merci na Cédric Mouna. Balobi on est toujours à Makambu. Ezakinga Wabino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité est benga bisoto salorbe analyse. Ce qui est sa zonité tokokuta na obembala ya sima kimiezala. Omabota Wabino, merci beaucoup. Sur CEF TV, Congo France, Balobi, c'est à la page quoi. Restez branchés, c'est CEF TV, Congo France, c'est le roi de la forêt, c'est le jeu de la semaine. Zenga Loketo, ya. Congo France elengi, Mama tabakita na gende na kolokondo kondo na brundu. Congo France nanga, panza sango wala non. Mondo TV Congo France. Non Mondo TV Congo France. Non Mondo TV Congo France. Non Mondo